Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banakino Pozali ebele pona kolanda Kanibé News za mokona lelo nazali na esengo ya kokutana bino na bandaku na babiro pona ko présenter bino Kanibé News ya mokona lelo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo na Comores esika wapi yaki kokutana homologue na ye président Assoumani yende abengisaki ye pona masolo oyo etali misala. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune pour parler de mon pays. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après savoir kozala na Afrique du Sud kuna na Cape Town, esika a participé ki na forum Minding Idaba esika wapi ezali forum oyo etretaka mingi makambo etali ba minéré na bamboka. Président de la République chef de l'État azalaki kuna avec impact na idéologie. Na simanengo mokolo ya jeudi akomaki na Comores esika wapi ayambamaki epa ya président Assoumani oyo azali président ya Comores kasi kala mingi te na mikolo oyo ezali koya azali kozwa présidence esika wapi akoma na tête ya Union africaine. Chef de l'État ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya presse alobi ete problème oyo ezali ya insécurité à Est République démocratique du Congo, guerre oyo ezali injuste oyo Rwanda ba imposer biso pour la déstabiliser Est République démocratique du Congo ezali atanati na moko te souci na ye ezali ya kosilisa yango na yango apesi confiance na ye tangu président Assoumani azali kokoma na tête ya Union africaine. Solution ekoikozwama ache elika na ye epa ya président Assoumani tango azokoma na tête ya Union africaine. Liboso ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ba membre ya MONUSCO o bazalaki conduit epai ya Madame Bintou Keïta kuna na primatie ba exprimer solidarité na bango liboso ya premier ministre ba détail itolanda na elema oyo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki bongo na audience ba membre ya MONUSCO bazalaki wana kuna na primature esika nini ba sololaki makambo ebele kasi epai na ye chef wa gouvernement ya République démocratique du Congo Jean-Michel Sama Lukonde azangisaki te question ya pacification ya Est ya République démocratique du Congo, question ya développement pe organisation ya ba élection. Délégation moko ya munene ya Nations Unies ezalaki kuna pona ko traiter dossier o etali stabilisation ya République démocratique du Congo. Délégation ya Nations Unies oyo ezalaki composé na ba membre ya ba département ya lolenge na lolenge ya secrétariat ya Nations Unies. Délégation oyo ezalaki conduite pa ya Madame Bintou Keïta oyo azali représentante ya secrétaire ya Nations Unies awa na République démocratique du Congo yende amemaki délégation pona kokutana na chef ya gouvernement. Kasi bango balobi bazali wana souci na bango ezali pour la solidarité ya République démocratique du Congo, particulièrement ya situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo. Et sengeli toye ba souci na bango teope mission na bango awa na République démocratique du Congo ezali pour la combattre la paix kotia kimia na Est République démocratique du Congo kasi bango ba assurer pe batalisi souci na bango ezalaka pour la République démocratique du Congo. Après ba inspection oyo esalamaki awa na République démocratique du Congo, ba inspecteur ya CAF ba kitaki awa pour la côté la ba terrain oyo tozali na yango awa na République démocratique du Congo kasi ba poni kaka stade ya Tupusa Mazembe stade des martyrs ezali disqualifié ba lobi ezali na ba norme te. Stade de martyrs de la Pentecôte ba match kobeta makuna te ba boyi yango epa ya CAF pona ezali na ba irrégularité ebele kuna na yango CAF aboyi na ye ko banda ba inspecteur ya CAF ba yaki awa pona kotala nengeni ba stade ya République démocratique du Congo ezali pona ba match oyo ya minene esengeli kobeta makuna lokola éliminatoire ya CAN Ligue des champions, soki stade des martyrs ezali capable ya kobetisa ba match awa. Kasi ya pasi pe mawa ezali
Stade Marti baboyi yango match kobeta makuna te po ezali na ba irrégularité ebele kutu balobi pelouse oyo espiraka déjà depuis 2022 mawape pasi kasi kotala ba wese ezali kitoko te ba bureau to pe ba vestiaire nyonso tu ezali na yango na ba norme te awa na RDC bazwi kaka stade ya tout puissant Mazembe po balobi yango nde ezali na ba norme nyonso tu oyo esengeli po ba match ebetama awa na République démocratique du Congo epesi pasi pe mawa yango tozali komituna boye stade oyo etikali kaka po na ba meeting ya ba parti politique ya ba église to pe po na ba concert ba match awa tobosana na biso mikolo oyo soki bayoki match kuna na Stade Marti yebaka ezali entraînement ezali na yango match ya malonga te po CAF ayebine yango te Kinshasa eleki partout oui epesi population ya Kinshasa kanda ba réagir boye na micro ya KNB Stade de martyr de la Pentecôte ba match kobeta makuna te ba boyi yango epa ya CAF pona ezali na ba irrégularité ebele kuna na yango CAF aboyi na ye ko banda ba inspecteur ya CAF ba yaki awa pona kotala ndenge nini ba stade ya République démocratique du Congo ezali pona ba match oyo ya minene esengeli kobeta makuna lokola éliminatoire ya CAN Ligue des Champions, soki Stade de Martyr ezali capable ya kobetisa ba match awa. Kasi ya pasi pe mawa ezali Stade de Martyr ba boyi yango match kobeta makuna te po ezali na ba irrégularité ebele kutu balobi pelouse oyo espiraka déjà depuis 2022 mawape pasi kasi kotala ba wese ezali kitoko te ba bureau to pe ba vestiaire nyonso tu ezali na yango na ba norme te awa na RDC bazwi kaka stade ya tout puissant Mazembe po balobi yango nde ezali na ba norme nyonso tu oyo esengeli po ba match ebetama awa na République démocratique du Congo epesi pasi pe mawa yango tozali komituna boye stade oyo etikali kaka po na ba meeting ya ba parti politique ya ba église to pe po na ba concert ba match awa tobosana na biso mikolo oyo soki bayoki match kuna na Stade Marti yebaka ezali entraînement ezali na yango match ya malonga te po CAF ayebine yango te Kinshasa eleki partout oui Beltesco azali ko continuer ko servir population République démocratique du Congo na ba produit na ye tala mayonnaise mayo soupu ya ba Angelo mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa soupu ya ba Angelo Beltesco une fois de plus comme Messano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo tala to elibino une fois de plus mayonnaise ya 1 litre aba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo mayonnaise mayo esengeli koyeba ke ekoki koaccompagne bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille papa mama elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwama na yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomonaka so ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout okokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba ya kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo batalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te Beltesco asalaka maseki te Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo oyo supu ya ba Angelo elenge wapi ekeyo oui Opération coup
de pointe ezali ko continuer avec impact na idéologie lelo oyo bazalaki na rond-point Ngaba esika wapi babengani ba mama oyo batekaka na prince wana po bacha embouteillage na bato oyo batonga mabe na rond-point Ngaba lelo nde ezalaki salongo kuna. Opération coup de pointe ezali ko continuer avec impact na idéologie. Gouverneur de la ville Jantine Ngobila a lancé qui opération pour na kotia lumière to pe ko fongola banzela to pe kolongola batu nyonso tu batonga likolo ya bakanivo pour na inondation esila awa na Kinshasa. Lelo oyo bazalaki na rond-point Ngaba esika wapi ba pikoli tope balongoli ba mama oyo ba tekaka na nzela po batiaka embouteillage soki oli okende banzela ya Ipen olingi okende banzela ya Monga Fula pardon badi okoki kosala 2h 3h du temps kaka kote oyo mwe oleka wezalite po embouteillage elekaka makasi kasi kozi na yango ezali batu oyo ba récupérer balabala ya leta po na kotia ba magasin na bango po na koteka na katikati ya balabala nde bango ba créaka embouteillage. na limite ya chambre froide mayalosi ndenge tekungama limite ya chambre froide ndenge zonga sipa mais tiki lelo ndenge leta alisi makambo te bato bakoma kotongatonga na banzela bango bomona lelo basala salongo mbeni batoni makasi mais pour la prince ate rasise mpo na lelo o nini nzela ekomi pousse embouteillage ekomi makasi ato sei mokina ekotala mboka jatingobila ewe mwana kili mopeto ngobila msaki kiloko l'embouteillage esili amo nzela bolele na koleka lege Opération coup de pointe et kitaki kuna pona kobuka tala ndenge polele e kotika tsinanzela oyo. Batu ya 24 novembre boye baka deja ke mokolo ya samedi yo oyo otonga na nzela otekaka na nzela to pe okanga nzela ya mai ye baka opération coup de pointe ya hôtel de ville e kokita kuna mokolo ya samedi yebela deja kobanda lelo. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Comportement ya basi oyo bazalaka ata batikele mbongo ya kolia ya kokoka kasi ye ifo bimaka kalibanda po akende kodefa ezalaka nini totuni lelo na micro ya KNB jetu kibala azalaki na population tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzie awa na Kinshasa basi ebele bakoma na bango kaka ba mama bidefa okomona mwasi na kati ya libala ata mobali atikeli mbongo ya wenze ye il faut kaka adefa akokende na wenze akodefa mungwa adefi na pilipili ti akoya kosukisa na fufue ezalaka nini boyoka population ba réagir boye na micro ya KNB eza mabe balinga konyokola kaka biso bato kaka ayeka nyokola nga mutu na teka apa akenai eza mabe bapesi mbongo fala sala wenze yake kosala ngo ekonomi bia tie carte beli kelemba omona nga mutu na teka siko yenda aye konyokola nga alinga defa kanga pa nyokola nga nga na osala ngo na yebike na zoluka lokola muninga wana zolu bati ko sala bongo bazala lokola biso ndenge biso to luka bango pe basala moye babanda abebisa réputation mibali na bango makala we kasi ko na minute oyo oleka mama moko auti odefa nga abina devise makala leki ba makala ebele kuna ayeka boye na defisa ye bana boyi na lobi na ningisaka mutu na boyi na minute okaka aleka bilo eleki cher bali mwasi osala na za kosala ba devoir na nyonso yo avant bima okende musala ebike mwasi tanga milakati mwasi tanga aliaka
faut tirer mbongo ata tirer mbongo kolia mais faut tirer mbongo mo ba pour na ata geno likambo koya ako sala parce que nyongo zala ka bien te nyongo zala mabe so without moi si ozengi na ndako kuti mwasi ka defu yo tirer mbongo tika wana za mwasi mabe parce que ils a devant na biso mobali devant na biso mbali ngani ke to tango zobima tirer mbongo ya esa tient na ba devant na nyo soza nango et so moni mwasi a defa bo non mwasi wana za mwasi wala mwasi malamu tazana ba carte mabe zomo parce que mobali na ya tirer mbongo uzongi ndako na poko bo ngana defa bo e bongo mbongo na pesa yana ya musala mais yo fo yeba yo parent fo yeba ke ni nazo bima boye na tolaka na Congo tolaka na to du jour non et bi biloko mati so tu moi 8000 fo mata il faut que mata moi 10000 et puis non moi la kotika maman achète-moi les biscuits les bonbons au moins na ba phénomène na bongo et yo parents zo maka ngulu bongo tikeli moi c'est ata eloko te simaye a bimisolo makambo belé na rolo déjà mabe bongo te a des fois tamusu mobile a tikeli mbongo muki ake na wenze akuti biloko imati ako defa na ana devoir au defa tango mobile akoya au pese mbongo akende kofuta ko sepe nango te parce que ngai eza devoir nanga tango na bimaka na ndako nanga na tika mwasi na mbongo keno zo mbongo eza kolamba kamboko koya o se défend na mbongo na utio la fota basi ya fota mbaya bana na bongo za na basi mususu otikile mbongo ata eza kukoka mais lokola za mtu abanyong akenda kota ya kabanyonka mais azala mbongo bombe yango koto odomone za mabe azopesa conseil pa basi ba defaka moi si o atanga na moi sa mutu adefaka loka ba pamba kabete banyo pesa la kabete banyo bluka ba makamba ba sibi bakati oza ça va faire beau mais ça la banyo beau mona makambo zo tamba tout bien te zo sala misala zo kende liboso te mais faut mutu na misala nga zo kende liboso te ndini a defaki loka mutu tel beau faut la futa futie boye o futie boye mon ka makambo fungana dengi zawana ndeko mwasi esengeli oyeba ozali mama nde mutu ayebaka kogere ndaku pe kobatela personnalité ya mobali na yo pe valeur na yo ya kibo mwasi tika makambo ya kodefa keba bakobenga yo mère de fao Kinshasa eleki partout oui. Chef spirituel ya bakimbangiste papa Simon Kimong Kiangani alingaki akati sa Brazzaville po kendo kutana na Sassou Nguesso président oyo abengaki ye kasi baboye akati sa bayise azonga na ndaku cause na yango eyebani te tolanda ba détail na reportage oyo sikoyo tokokimela wapi olingi koyoka kombo ya Simon Kimbangu te ennemi Kinshasa makambo mikolo nyonso soki bolamuki na tongo makambo ezangaka te awa na République démocratique du Congo papa ya batu alobaka na ye te avandaka na ye kimia ye ayambaka na ye kaka batu kasi alingi abima akende na Brazzaville esika wapi Président Denis Sassou Nguesso abengisaki ye baboyi na bango Simon Kimbangu Kiangani akatisa po akende kokutana na Président Denis Sassou Nguesso na ba fidèle ya église kimbangiste oyo bazalaka kuna baboyeli ye akende réseau moko ya malonga ezali te ti sikoyo service ya renseignement apesi ata raison moko te oyo bapekiseli ye kokatisa ngambu kokende Brazzaville na yango Diomi Ndongala acteur politique kasi azalaka mingi na parti ya ba chrétien asengi na chef de l'état akota likambo oyo po pardon badina ndenge makambo ezali kokendele awa na République démocratique du Congo bango babunda awa bazwa formation epai ya papa Tshisekedi wa Mulumba kasi formation yango bamoni lokola ekwei na mai bazali ata na tina moko te yango basengi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akota likambo oyo Kinshasa eleki partout jamais rata awa na KNB TikTok ya mokolo lelo te présenter vino yango. Merci pour vos alaki ebele kolanda KNB News ya mokolo lelo ngai na bino tokutani bongo mikolo ezali koya.
Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana ki Réalité ya bana kino